Bonjour, bonsoir les abonnés de Congo Lisanga Télévision et les abakouk du monde entier. Toye sous na mukolo ya lelo pona kolobela matali actualité vraiment ya mboka na biso beaucoup plus na ngambu ya ba comédien ya ba artiste na biso ya République démocratique du Congo vraiment na zana ngamo na plateau to banda ko sembola vraiment sujet ya ndeko na biso ser na biso Mélodie mpai o bongo akufi na Pointe-Noire na Brazzaville vraiment et puis si passe via ba rancune to moni pépé à son âme Jules Bavo mon papa o hôtel kotika biso vraiment bongo to moni ba rancune entre yena mamisa to koye banakati ya plateau na biso mkola lelo na Congo Lisanga na nazalaki vraiment kolo mobali po to moni mamisa botine mwana to moni pe Mélodie pe à son âme aussi a botine pe mwana vraiment ezo pe ça passe totali na ngambu kuna xil pechanga na si la bisal bayo kana raté nyonso wana vraiment tozo le belango vraiment na plateau ya Congo Lisanga lelo pe anniversaire ya papa chéri joyeux anniversaire à JB Piana na zanga moté na plateau na zana jeune Dio quoi analyste ka lokolanga journaliste pe mpandisango moi to pe simbote bonjour madame bonjour Katia Voka. Bonne maman. Oui, santé, ça va. Joyeux anniversaire na JB Piana, papa na Daïda. Atako babi babi mele bana, moi na bana baki ofete na ezate. Bien sûr. Nde to yo kikaka. OK, to le belango to le bela Mélodie. Tout le monde Mélodie pour y a aussi kotika biso vraiment bon na Pointe-Noire mais comment la Mélodie santé za ki bien té et nga ipesinga passe pour tout le monde une déco ozo benga muninga o azo bela santé za bien té na appel vidéo au plus bien on a réseaux sociaux pour na ko laksa ita na ye faiblesse té na ndenga komi ya suki to ezaki ni. Oui, vraiment, bah, condoléances à la famille à Mélodie Mpoyi, Azaki actrice au père Ningise qui Kinshasa, surtout que le monde entier, le bisou Nathalie vidéo, na moi extrait bah là qui ça, au bah penza, l'artiste n'émerge jamais, on les reconnaît à travers ses œuvres. Na moi pas œuvre à Mélodie. Et c'est un soupa surtout moko na moni bango na kati église yena Diana Makila bazo bina Nathalie soko yebara to Rolanda na penanzela moko eza pasi vraiment moli moné pe mana kimia. Moni likambo ya Mélodie azaki actrice ya Congo non abimaki déjà kendaki na Brazzaville na Pointe-Noire et ba besa déjà 6 ans Mélodie kenda déjà azara na Pointe-Noire kasi liwa Mélodie to ikatola to la muki Mélodie akufi. Oh, Mélodie a koufi Mélodie a bela kini ata na famille ba olela babi batik Mélodie atikala ko informer famille tendenge zara to ke mboka musika okita fièvre mama le na lala kite nzoto zaki bete babi Mélodie atikala ko ibsata ya na wana zolela bi to tikala ko ka sango te ke Mélodie a bela mais Mélodie abande ko sunga biso so senge Mélodie moi ya zota moi 60 zota moi 50 abande ko pesa kasi ya sanga ya ko bela ba yokaki yango kuna kati ya liwa ngwa Mélodie bat babimie belé mamisa na kati ya bikibima na mobali na ye Jules Bavo pe yango mamisa yango to lobako témoigner na place na bango nyonso yango mobali akufi mami nani koto pe Mélodie akufi abimi na mobali muninga tomoni mamisa kuna na mwana mukula Jules Bavo tomoni koto pe Mélodie siko nani via ba artiste comme Mélodie ko moi ndenge za wana yango wana pe problème de yango au moins ndenge za ba comédien ba lobi bango moko balingana na bango mobali moko lem surtout ba producteur ou bien musu bato ba ko tia ba tumbutu mbuteza ba producteur mo pena bana poto au moins lem so bi ke producteur oyo abimaka na katia mengai na roya na seni ni na lingi producteur wana yango ezo beba yeso babi bango ba so eza pe maladi oyo ka pe singa matembele parce que babi Jules Bavo abandaka na soit disant bandana na mamisa de na yoka bandana na mamisa après simbite ba katana na bango ba yokoma na Mélodie mwana na oh Mélodie azani azaso na 7 ans aza mwana Jules Bavo mwambote mwana abotande Jules Bavo abotande na mamisa à l'époque kutu Jules Bavo bande ko asola ka mamisa ndaku na ma campagne babi na ma campagne ndo linga kutu te ba comédien ba na ndaku et moi ezalaka même si ndeza pe na monde politique ezaka nde mona ba politicien ngonde to mona ndeko Katia kozolonda ku balingi te nde pe babi pe à l'époque Jules Bavo mwamba bande ko linga te batu baya na kati ya ndaku mais ko loba kende batu bazo ba mamisa bomisi nani ba musu balobi ke Mélodie azaki babi Mélodie azaki na kina wana souci lokwa mamisa botola ke mobile nde sake abimana kenene Pointe-Noire moni ndenge bato bazo loba ba rumeur pesa ko bima par-ci par-là de ko biso ko finaliser de ko biso ko fina ba malade belé tension mais oyo kité mais maki na mboka na Brazzaville donc ndeko Katia po ndenge balobi ndenge balobi ke Mélodie akufina sida na ebité omoni vidéo oyo so omona papier moko ezolekana na la mama babi docteur
ya hôpital au Mélodie akufaki hôpital les so ya Loanji les a parmi hôpital neti maman et mon ya point noir babi docteur ana tellement monaki ba les ont dit zo lobama sur liwa ya plutôt ya Mélodie akufi na sida babi la maman a tout ko publier on to tion quand émission la maman a publié ba photo gotali abi patiente nangai Mélodie azakini la problème sur ya makila bando sileka nyonso so la vidéo ande konana azolela na braza isika bazaki akomela na braza na point noir babi batie 3 sachets makila et simbité bazonga subo o mutaza makila o mais tout c'est batie 6 soki 9 sachets makila babi mami Mélodie azakini na problème ya motema babi il paraîtrait ndé na yo kika pa ba comédien babi souci on est où tandenge nini après ça mbongo dans voyage et pas Gilles Bavo moi ndenge zakaka zo mbongo selanga makamba poto nde makamba poto nde zaka a faire voice des cas amemi ya jo au mona tour à 4 seni do et sauter mobile na moko babi libale silanga nango après si moi quelque chose na sala que o mema na poto bitu na o mema yo et si mbarate babi Gilles Bavo pe à son âme babi akepe na mo mbongo bato ya voyage belé zo mbongo bo faire voice et simbité au moni babi à partir wala tara o teki biloko nyoso makamyo so bi keni na zaboy na voyager na okepoto après si mama kambe simte babi stomane ane bandaka bongo souci de pas ça qui n'y a qui na ye Brazzaville tiens rekota point noir ke akimaki pour mami saboto qui mobile na ye donc babi relation na ye na Gilles Bavo Mwambo ezaki na déjà kala et ça histoire autobé tellement il y a 10 ans passé ba nzonzing ya CD ya lelo te ya kala mais lo que ça la passe ka matanga Mélodie de konanga to mona yana makila kufaka ba moko bu bakati ba biloko ngoni ba répétition bakati ba tournage ba bubu bake bakei kolela mais Mélodie atako muninga atika scène alongwa na scène moi kala ata Gabriel na zala kitana na secteur ko ko ba vine pour ya Gabi uti yo epesanga passe ya Gabi uti mbokoni uti so Dubai na la ni vidéo ne moko le liboke na aéroport bien batuku ba commenter babi ozata na souci te babani lorsque ça brille chez les voisins biso sozaka na matanga mais bango musu ba osa ba fête tout monde loko ba comédien bazoko négliger na bango liwa ya ndeko na bon habité pour Mélodie azaki sous journaliste azaki plutôt azaki sous comédien sur scène na habité so likambo nini atika musa inspiration silaka to atalanga nzela okene eza carrière to poto moni ba artiste comédien la biso mingi ba na rabia ba suka mabe eza carrière azana nzoto makasi ola sala musala silaka ba comédien na biso to ezaka neni ba évoluer ba tamo ba katani succès suscité moni likambo ezana sala wa ki théâtre ndeko na kati moni elo boma biso ba congolais ba kinoise na rosa ana Kinshasa na kematadi na peli omona na moment mo boye simba soute na komo ka soni pona zonga na kini po ba monenga ba benga na za danger na bana rouler carrosse na ndola tabie mais na kekuna na matadi vie suki na suma longa te pona zonga be komi passe batika ngaka na sango na nde ba yebanga monye loko ebomba ba comédie ezata ba comédie ba ebele na ngola Asa bavi ba miraye sata étoile mona moyen ta zonga na ye azane pa baku kuna pasi la bisalu ba obenga ke na mo ba film au tourner mais ba on va commencer nya yo ka soni ndenge komela pende na so Mélodie appelé kuna na point noir asa qui peut succès ana kini akei kuna lem super simba kina ngo betanga akende pene bande ko simba parce que na yo kinde kuna bi anoti na bope mo mke mais comme na moment boye et c'est mboka ndeza na soko ye ba oyamba yo soka desiba message na yo eseli nango comme no mutakala sala ni zonga na mbonga na Congo moi na Congo le longa na koza musika na sena zongi nanga na ovana ta lelo 3 mois 4 mois au moins baninga ba obenda ngai boya to beta boya to sabo sani o se retrouver zongi sunenge zalaki ele pe mususu ezobo moni yango zo boma bango yango nyosa koma na chaîne na ye ndeza ke nzonzingi to partager ba producteur bazara souté ba producteur ndeza ba producteur ya CD ne bazara ba producteur bazaya belete ba titikalu ba oya ya flat ya les amis on major bisadidi bazaki ebele ba ji ba vo mo pe sonam mais ba ne ko produire e ba no bimisa pe mo mbonga bien mais ezara su ba mbonga malonga tinde ba no pesa ba caché ya bien ba se retrouver ba producteur te pe makamanga kufa nango YouTube comme ya connaissance ndetinga na ko koma film na Junior de kaboya to sangala en plus ça me donne fiscalement transport yo pour habiter chez na de ka ça la ni et puis ça makam tika na boka malanga ata pesinga mo $50 transport
découvrir ngai ba nakozwa ba peine nakozwa ba code nakozomoni yango wana yango monde théâtre on ba be kufa nango ba nzonzo comme on muke mais bani bata théâtre balingani te mutema mabeza makasi na kati bazotonga la pe bango na bango ka bango na batatande ba misike melodi kufuna sida ba comment ça bakambu boyeji ba vona sida bo makambe belebele omoni bango mo balingani te lelo ba komo tonga mariage à geshe utoleka mariage à geshe babio mariage à geshe loko ezalate balia te batonda te ta degré hein so basangani ka 3 ba ko na 3 awa mais so ba moni mutabimi boy batongi na mariage uti ko leka ya Renate Ifoku babi na live ya Palmiche nenga lancé ka live netant aussi la kota nzoka nde ya mukolo zaki wana otonga isil otonga isil mama na live bat bandola na live mamoni mama bengi bazo tonga isil na live vraiment pour ani respect za te papa na nini za kitoko te bozala ba nigérien bazo kende l'avant ya biso wa ke liboso parce que motema mabeza wana kindokeza wana bango na bango kisi pe tondi bango na kati ya monde nga théâtre kisi ba kipede ki lesbienne ba femme isapi batondi talebe na kati ya théâtre na ba bifibi be na kati ya théâtre nde bazana omona bango boloko ekinisa bango pe liboso te kisi eza wana makamabe tondi be na kati ya théâtre wana vraiment mélodie bolela ye ata kwa zaki ne suna succès te hein toza pe ba famille mais pe ba bana besoin boya te so pe boya te boya na bino te yonka si bazolela pe maman Olive fazaneka mama motema malamu ya kokunda to singa pe ba comédien abongo ba association tondi tale belé Marie-Hélène asa association mo afar eza esangisa basi nyonso basi ba ebe na kati pour ni chaque jour ka ba mona bino bolela kaka maman Olive lokwa maman Olive azana eka wana pa kundela bino mbembaze la kana pa kundela bino pe na bino moko ndi to za beto na $5,000 to sanga na oki film on était trop bas ndi to za beto tia déjà montant quand ça matanga to tia $10 fait $20 pourquoi $10 babanda na ni ba suka na boko loba te ke ndeza bo to tira $50 ya matanga feti to tira ta $20 $10 loko bobi ke maman Olive azana ayo tika 55 ya loso 55 ya kuisa opesa enveloppe ba kuna mélodie yango ba mo ko sa effort ta baleli na Belleville ba likandila Belleville ta mususu loko ape la patronne na Belleville azane motema mawa to pesi ba famille bota nyonso mbota zale motema malamu motema mawa akotomona ki namona Belleville na ba image namona Belleville avec lela wana ezali avant-hier so na butu mais ba mususu ba lela ba mususu ba zate po so totali bien Belleville to ba yesima génération penda ya ba kombone nai ya Mélodie Mpoy eza basila ba Irsile ba Mama Top ba Ebakata ba na baze beleme to mona ta présence na bango te na ebité na lo bananga mité ba soupe baza ba occupation na bango voilà tout en ngambu ya sila bisalu na exil pechanga to ebité guerre ni na ngwe mema bango tina niveau tout le monde a fait sa guerre je pena ba koti ici la va na coin na ici la pas va na coin mais ba tika uniforme moko ranki na ngwe za ya nini pene mema makasi boy ti lelo ba yokana te ba secret ka bango balende ba yebi yango to ndenge ba welela mobali problème ngo ezaka pena nini vraiment likambo sila to ko basinga exile o bilambe belé ba sorti mukie ko to kuna ba le bana nebité ezana nini ngo vraiment na pesi ba kuku nyonso mbote bana SB mobima ba kuku parce que ngape SB so na konto ba stress avec l'équipe na kontina na ba kuku ba théâtre kitoko des théâtre to uti ko landa on a bossé un titre nango oya moitié bravo SB théâtre kitoko to moni ana casting ko kolobate ba tonton Jacob ba Esther Ngalasi donc théâtre magnifique théâtre kitoko moitié to uti landango to moni pe SB abimisi ba joking surtout que to okenda mbu na elanga ngo yango ata mulunge pe langa Congo to comprendre ngo te ba joking ba polo SB vraiment et que liboso mais komona omoingani na zabo makata na mwa kasavubu na chikapa na Ethiopie ngana yebi ba iside puis na basila parce que na kwa na biso bureau ya papa ya président Lombe papa mse Lombe ya groupe Simba ba vielu le ba viela biso ba vie Kambai o comprendre na coin ngaba no mona pela no ba mikie mona oyeba bandaka na kwa wana na chikapa bande ko répéter ba Milo ba akufone ba Yokozuna ba Bongo so mona isil ba nyota
nyota ba nyango de ba banda ki penza ba akufo personnam ndona bandundo na milo nani ya nanyo aba ya lemba uto akufa ba bando bina pe ba balebe mindondo ba mindondo o comprendre ba bodo wala bazana ba umuro umwe penda sila atati ba kei ba nyam su ba yosi na sila ba tikali ba belvi ba esima umwe pa sila na ici sila l'équipe ici la l'équipe ba rovanda ba ndenge moko eza passe ne ba mwana msunga no tokanga ba umuna ne ba te so division uta wapi mingi so moni baninga mibale basi mibale basangani eza mingi ba masu tozala ki kotambola to yebana ki nyos elo ni bo makima to ngemoni elo bo mara so moni de na kati ba semo ba ko ba misatu so moni deux personnes basangani elo bo ma panza mwezani matongi aloba ki bomo musu utaloba yo to le kakae yo to sakani o mwana msupe mibali ba ko kabola bato succès pe e ko kabola bato le msu o amonike akomi succès bande ko lata ndenge mo abande ko pela mayende sko aussi abande ko sila bande ko soigner les mingi pour à l'époque pinda si la moi position na ebite to ça dosso ya écran to so ba o ka ri lo ba ka pe o pe to yo ka pe to ya kana a babi ici pechanga za ki pinda na makampo rapport ya sila wana à l'époque la sila batu alors que sila o ke ko fingela exil batu ce que meki alobi mais lelo yo exil pe sila pe comme ko vivre pe na ndenge na e nzambe pas suni na ebite onde ko omoni sila na yosil bazai ba mère ami lelo te depuis kala nde na oyebisa yo mais moto apelaka pe amakasi ezala na liboso succès ezali liboso irsil pechanga mo wase bo ke black line succès on est apelaka po na yoka pe ndenga na yoka batu babi irsil na be masila na nzonzing sila penda azara penda trop nzonzing te so moni sila azara penda trop enfermé par rapport à ici la zaema ouverte même so junior mbuya oyeba si la za un peu hein moi l'aime so vient na kwene kaka mais ici penda moi master boni azara bongo o comprendre mais ko kabwana moka bidi kubo ko kana te on lo balem sou matongi le msupe mobali moko yake alingio simbite bokabwani mais za pasi komona bonde babanda ko évoluer ensemble du coup bakabwana rabo songi peso ezo panza bon sous 10 jours au jour tala mko na fête à gesho mutara liboso za na sila era liboso sila ero ya pourquoi pas ta sila ye ma copine boni babo ya ni lem susu ba moinga ma copine ana bu YouTube inda batu bosala analyse ba vieux kokota on comprendre pourquoi pas moi lem susu mutasalo mabe to ngana to cause un problème to que ça ba décasse so to solara oza bien et s'il peut bokemba moko bomona na teme bomona na kati ya fête bobetani kara na ebitele musu basola ba en coulisses ba kosala ba bato mais ko meilleur ami ba sangana on est que jibena wera ya jibena wera après ce qui 20 ans basanganité basangani ebitele musu to zana le musu producteur ni Amadou Djabi sera sisi kuna la wenge 4x4 aroya susu et pas si là na ici parce que bokabwanyo bakota ba mi balé non exact ezalaka bato siko bayokota tomoni ici la komana fima boye wana o nene ya oloba Laetitia mikola komo memela ici saka za pe mona kasavubu si la nina mona kaza ra ye moko mo mke palmi je pense à neta za na ngambo asila mo nteke wana eza bien te parce que nde bazana bayebani famille bayebani mpona yoka mkonso émission ici la loba mingana ezo na liara pondu musute na liara pondu mama ici so alambi po mama na isoka alambi pondu ana fin mais boyebaki bo intimité le musupe bolata na bilamba bo sala kapamba bo kabwana donc likamone ça la peut passer parce que Dieu ici péchanga na si la bisel ezara Dieu moko somo eza passe ba comédien bolingana eza malamu vraiment so eza ke botonga la makambe belé bolela non mélodie azali pe moto oyo anisa pe Kinshasa bozara na pe bien boliaka na bomelaka na atake abendana na scène akenda na vraiment ata zaki lo kilo ngo na ni bolela ye botika no makamla no bosa ba fitilité na o ya ba dusu ba kamba ba notaka na kombote mo ko sa poster photo kangi yo ba dusu ba komate bozala matanga ata mutu mo babi to moni ata sila na SB a poster mélodie te to monita Irsil na page ne a posté mélodie te vraiment eza nini ya pas yende ko ngai OK to bandi ko chiter na biso petit à petit to le bilana
Actualité c'est belé moko. Bolanda biso ka na Congo lisanga. Président Caleb ni na mida la Taylor. Ni dans la Taylor ba propos oya bimisi. Lelo président Caleb a télémi a comporter mida la Taylor plunge pour la ba moko bizaki azara na sida abimana ye ya bi mwasi o ba bimana Caleb bela to neni. Non comprendre. Bon na mida la Taylor comment YouTube oyo courage ko finga. YouTube oyo vraiment YouTube eza makambo atako Kabila na époque na sara tout kanga YouTube la mère menda ke Canada bengi mama papa YouTube abi moi te mwana kango ezate yo munyo sakuma neka ko loba de n'importe quoi akuma la ça de n'importe quoi na kata YouTube na la limite de la Taylor miko eleka ki mi de la Taylor atombo kama kama kilesi pena kipede na théâtre tanga ba kombo pona kokebula ita cité ki pena ba sio ya théâtre baza ba lesbienne ba na ba mama la ba mikono ba tumsuye pe tanga ba kombo ba basi pena nene awa za moko mame pela bolisanga lelo ba rezima ko atele to ko bandolo bango na ma pela la 7e baga mais lelo ba bima ebele na bazena lelo ba bima ebele Midal Taylor abimisa bona poisa lelo so abimisi makambo ya président Caleb aza nyama nyoso to wana po nini po Melody tanga kufi akomolo ba ke Melody akufi na sida elangeza molai singa batembele ba Caleb nyoso bwele ba kufi na sida ya yo za nani laboratoire oyo saki akinaki na laboratoire na sesi test à VIH monique et test sérologique na aza na VIH hein vraiment moni makambo ya sida ba komo kangilango ba votant déjà kuna na parlement soko fingi mutaza na sida za na ngote soko fingi vraiment wana eza mabe na ebite le musu amona mo sa président Caleb mo akufa na pota za anyataka kufa na sida yango loba total ka soki président Caleb funde bon ke na tribunal pour ba samba makambo ya sida parce que Melody pe ba loba ke Melody za akufa na sida kotela ba photo vraiment mutazo bunda na liwa mutakufi ko filmer ba photo bongo pourquoi tande Melody akondaki moni yango epesi bango ki ole boluka na souci yango epesi bango mapapu ya koloba ke Melody akufi na sida esuki ka bongo telangeza mulai président Caleb paza nango pona président Caleb approuvé ka soko okangisa ube asesa test batu bamona hein pour ba rimer sikoyo abo siko sele mususu président Caleb ninga kala bakabona na mamila chat le musu déjà atede ya moi pas na pas moi si morobo moi si on a pe famille na ba na YouTube soko ba komi ko te oningo bana moi si na bwana biso nzo noza na sida fo osani akomika obligé ya recesse test ba ke ote na zana ngote na zana ngo omoni te Katia. Merci Jeanne Jokwa to Kongo na soka émission na biso vraiment to bela mukie to moni koto ba actualité o pesa posa c'est comme quoi wenge musique prophète moi le bien na wenge leur esangana to mona ba to bela ba koyoka na Congo to kende liboso to bite wenge mtemi mama kambu bolelo Congo kenda susi liboso te aya na prophétie to moni ndenge ba ko lubela ba ko traiter bongo Ferregola à cause de la thé mais na mon héritier watana bende enlevé na lundi Ferregola lundi Ferregola na lundi vraiment na lingake mingi Mr Lova Jésus des nuances on peut la vrai chanteur hein kungela liwana na lundi Ferregola lobike a confirmé à Rosala ba pesi timon ba pesi mbongo na Rosala yemta osala abe on a levé les rideaux à Rosala Amadou Djabi frère za mwana wenge de faire efface za na kata frère za mwana wenge babande ko boya frère za mwana wenge wata kuta rankini ya fere wata rankini ya ona lobite Amadou Djabi eza wera ndaki na kopa na te Amadou Djabi oboya fere na ndeni frère za mwana wenge wata esima frère signé contrat ba pesi étiquette nini cash na e a robeta osala lever des rideaux ndema ok ba onyo sa mwana wenge ba boye poani et frère ningi sa ba zamba na atana na wenge maison meti ba bandi 4x4 na mango frère pas ayara moi avant ba kabona yara na suka hein ba boye frère poani même suka ba ranking moi entre ba présent parce que Nicolo ba okumisa ba poussa mingi goga les chouchous ceux qui les cadets de wenge mais na série wana final héritier ya quitté au monde ça bongo vraiment
Merci, Babi paye bien 5 000 francs. 5 000 francs, on a habité même en côte à Nantika. Beaucoup, moi, la commune, il y a ça. Il y a pas de ça sécurité, ma casse, la ville à Kinshasa, parce que normalement, on a des autres de Nengezala, Nengeba, Chèque, Barokota, Mihibi, Bonabo, on a concert, on a, tu dis que ça concert, moi, il y a 5 ans. Comme on a Jibem Piana, côté Moro, Nawera, Nanibo, et ça, peut être concert, moi, mais sécurité, Zaka, ma casse. Merci beaucoup, jeune. Non, en tout cas, bonne heure. Merci mingi na balandi banda ki sur Congo lisanga to senga toujours ka bo s'abonner massivement bo aimer bo partager ma vidéo na sur zama mingi merci na Junior Mbouye ozaki pa na caméra assistance ya Jo ya Deka Bambote Jean-Paris Talapamba depuis Lausanne mon vieux David Olito j'en suis bon papa c'est depuis États-Unis. Voilà, biso na bino mkolelo to kabwanya wa mais to bosante ko pesa mambote vraiment na ba abonné na biso ba ninga biso pe ba partager vraiment ba élément na biso bongo. Richard Longa triple code difficile de vivre depuis Paris, pourquoi pas aussi à toi. Chez Loutete, prête à London, donc na pesa ba tout ba la mi balé ba okolo linga, boya na Congo lisanga vraiment bobenga et ça c'est vraiment kitoko tout le monde na biso ko ça.